JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Mbote na bandino sur ya JDK mopao mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité oyo bopé saka soda na bino ya mikili. Bandeko nzamba kotika bino te, nzamba kopambola akosunga na bino baye oyo bozali kosunga ndeko na bino soda ya poto soda ya mikili. To s'abonner massivement et gratuitement na chaîne Nabino oza ya biso nyonso na kombo ya JDK Mopao TV. Bandeko nanga ko s'abonner ezali ofele bosunga soda na mikili bopesa ngai 1000 abonnés s'il vous plaît kala mingi te awa to kota na 1000 abonnés nzambe akotika bino te na zawana pona ko solaka na bino anytime tout le temps et tous les jours. À chaque fois que Nabuya Kaboye, ils ont pensé que Nazui l'isolo. Alors, bandeko, avant que nous musika ya kolakisa bino vidéo batindelingai. Na otuna ba congolais, eza nini? Eza nini? Eza nini? Eza nini? Kozala fanakwiti, fanatique. Bandeko na ngai ba congolais fana mfuati ba fana kwiti na éviter mettons dans une vidéo bon tout ça la analyse après eza pasi na mawa parfois o mituna mais o eza mboka batama boma mboko eza batama boma. Comment mutu ko raisonner boye, comment mutu akoyi ko raisonner boye tolanda. Bana potonyo so bokanga bamanga na bino pona fati boyoke bokende kuna na este bojo akaminduki beke bokende kubunda bozaka na ba live nyo so kozanga musala kosala na poto bola tala bino bopota biso buzoga te pouvoir eza ya baluba boyoke angwa muto ya fo bino nyoso bosiko zu pouvoir to lo bata siko ya biso soki batu bazoba kubunda na nini na este kuna na Goma fati azawana okanga bambanga na bino bana moto basikula bosokola bibembe na tongo bona mukaka tongo bokenda kosokola bibembe bo tika biso na fatina biso to fana na bazo babanyama bayimbwa ntangayo kape moto aye kofungola mbanga na yo lingana ya mabeko ngana amudu baba yebisibino ngana mungala lingana ukende na ngo wapi muno kwa bamiibi wana bakuluna bazakuna na soki na kasese soki wapi kuna bazali banyama bayimbwa bazo ba mavienu. Bandeko eza pasi na mawa kozala fana kwiti na niveau oyo toyo kana lisusu mwa muke parce que ezo sala pasi na yindi bino bana potonyo so bokanga bamanga na bino pona fati boyoke bokende kuna na este bojo akaminduki beke bokende kubunda kozaka na ba live nyo so kozanga musala kosala na poto bola tala bino bopota biso buzoga te pouvoir eza ya baluba boyoke angwa muto ya fo bino nyoso bosiko zu pouvoir. Ah bon pouvoir ya baluba soki batu bazoba kubunda na nini na este kuna na Goma fati azawana bokanga bambanga na bino bana moto basikula bosokola bibembe na tongo bona mukaka tongo bokenda kosokola bibembe bo
tika biso na voiture na biso bazoba banyama bayimbwa ayo kape muto aye kofungola mbanga na yo lingala ya mabebo ngana muto aye kipino ngana mungala lingana ukende mama na tunio bibi wana bakulu na bazakuna na soki na kasese soki wa kuna bazali banyama bayimbwa bazoba mavie Mama, nanya tunio soki lingala. Mama soko ebe ke lingala za malamu. Pona nini ekoloba. Bande bona kai. Tu bandi liboma. Mboko eza mboka ya batama boma. Yamone otu na question. Aiko maneno motema ya mama Hortense na Deka na Danemark. Yebisa ngai ndeko na ngai. Ngai soda ya poto, l'homme providentiel, na otuna ka motuna, pesa ngai ya no papa. Tuna ta mama, tuna bandeko. Pona nini soki kaka moto bandi liboma, eloko liboso. Mande fufo yebele. Mande fufo yebele. Na ebite, pona nini. Yango na otuna, mama na biso, NDGD, mama pasteur Dorcas na Londres, mafuta ya sika, tolikati na bonzambe, mwasi ya mokonzi. Mama, pona nini soki moto abandi kaka liboma ifo ayvimba, aya munene, njote koma misoni. Et pona nini? Mama, Mami Charlotte Ntilu tata mwasi ya bana na Dreux. Balobi, bosokolaka bibembe. Mama na biso abi bosokolaka bibembe. Anita Molembek. Balobi bosokolaka bibembe. Kulutu na ngai Féroce Lomeka na kati ya Paris la Défense. Commune Cambro na Défense. Na tunika mutuna. Oyo peuple ya ndenge nini. Chéri Paul na Merbo na Chartres na 28. Eka mutuna bakulutu. Ya Guibert Dibanza le monument ya Caroline du Nord. Pasteur Gilles Bodibanza. Billet l'image na Sudaf. Jerry Lubaki na Mama Louise na Bruxelles. Dans le bâti peuple azana liboma, peuple abandi liboma. Kloup nangayi ya Ferdinand Féroce Mukamina na Irlande. Peuple abandi liboma. Griffin Makiona, les docteurs. Ya Tati Malonda na Marli Gaumont, adorable adoré Kabeya. Bande konangayi oyo peuple ya ndenge nini. Oyo peuple ya ndenge nini. Papa nangayi makama ou mwana mbote na kati ya Toulouse. Ya Lady Miché, mon commandant na Chine. Ya Daniel Mbabu na Sévran. Ya Meda Kitenda na Épinay-sur-Seine. Ya José Mbambi Kitenda na Évreux. Salon, Nisha, beauté et coiffure. 27 000 Évreux, la Madeleine, place Kennedy. Bozo yoka. Bandeko na biso bakomi na maboma. Liboma, maboma. Bandeko na ina expliqué. Balobi bana poto, bokanga bambanga na bino, bosokola bibembe, bola mukaka na tongo pono kendo sokola bibembe. Mama biso bi, veut dire, oya komeka kofungola mbanga na ye aseka ngai na zolo ba lingala ya tengama bok mama nana tuni yo question nani atuni yo soki lingala eza mabe kasi bongisa pe lingala yango te mama pona niso muto bandika liboma il faut lingala na ekima ekoma pona ni kaso muto bandika liboma il faut ya munene avimba aya munene na tunika mutuna bopesa ngai eyano. Sole potonga na yaka wana na finga kate.
awa ezali na osala analyse oyo ezali chaîne ba polémique te chaîne ya rando te chaîne ya mafinga te awa pembe polele vérité chaîne éducative chaîne ya ba conseil maman na biso il faut nous moins temps soko ebe ki lingala ya malamu te zwa temps mais nous esali nga pasi oyo esali pe ba congolais mingi pasi surtout awa na diaspora olobi pouvoir eza ya bino baluba. Moi j'ai rien contre baluba baza ba congolais kasi mama bozo bo mamboka na tribalisme et qui fanatisme qui fana puiti eza pasi na mawa nene expliquer yo mama ofingi bana poto na ba kombo nyonso kasi na sengi na bana poto ba répondre yo tie po ozana yo loko tie na moni na kata ndako na yo na likolo mwinda kuteza te kure eza te ozwi mwinda ba chinois otie po bima mwa tomona yo nde tomoni yo mutali boma so abandi liboma mingi ayaka munene to abotaka mandefu. Alors maman na ina expliquer na ba congolais nyonso obo finga bana poto basokola bibembe kosokola bibembe awa na poto ezali métier noble babenga ngo croque mort batoyo basalaka na pompe funèbre na ba pompe funèbre bato basalaka na benga ba croque mort ezaki momoko ebima dans le 18e siècle juste avant la Révolution française. Bande konangai ba français ba mindele ba joara musalawana au sérieux puisque il y a un salaire, un vrai salaire. Eux ba vivre nango ba salaka na kati ya ba pompe funèbre, on les appelle les croque-morts. Bango ba tunde ba préparaka ba corps, mise en bière et puis départ pour le cimetière si vous voulez. Bande konangai ba congolais bozana retard. Mafinga oyo bokangama na ngoka butika na ngoka ka bana poto basokola bibembe. Mama Fifi na Londres oyoki ba ibo sokola bibembe. Mama die dantaku mizekele na blanc menil ba ibo sokola bibembe. Chéri Paul la mère bo boyoki balobi awa tout sokola kabibembe. Chita Kidiaka les millionnaires. Oyoki, il paraîtrait que awa tout sokola kabibembe. Bande konanga ba congolais. Bobi manakatia buzoberi quand. Bo comprendre que mukileta mula na lolenge nango quand. Bafana kwiti bafana Fouati, il faut vous avoir conscience. Le Congo appartient à nous tous. Le pouvoir appartient à tous les Congolais. Il y a un boma pouvoir, il y a président Nabino parce que il y a un système de tribalisme. Yo lobi Moutame yabo kokota na français mais ba maman na ngai bandeko na ngai ba congolais prenez conscience comment ko ya ko finga ka batu bozo finga ka batu boye sans retenue bozo finga ka batu boye sans retenue et bozo telemela bana poto ba diaspora oyo baza ko luka solution pour na mboka oyo baza ko luka bomengo baoluka kimia izonga na mboka kobunda oto bunda na poto ezali pour l'intérêt na biso so commun intérêt général awa tribalisme ezate soda poto na telemela makambo yeleka na Congo parce que je suis aussi patriote un vrai au cas où yo ebagité patriote azaka te fois na terrain abundaka te ngana zali patriote na obunda na musika pona kata Congo pende bozawana na minito yo bozana na babar
Vous avez un babar. Misusu bana l'église pour que vous sambela parce que vous sambela pour ba yebisi bino vous sambela guerre ici là. Na mboka ni bomona guerre ici là na ba prière. Mboka ni bomona ebonga na ba prière. Mboka ni baliaka na ba prière. Boyebisa ngai bokonzi utaka likolo. Nana yebisi bino. Bokonzi bapesa kopesa. Bapesa qui? Voilà, maman. Longola langage wana. Pouvoir eza ya bino. Pouvoir eza ya biso. Pouvoir eza ya bino. Te, pouvoir eza ya ba Congolais nyonso. Et c'est les Congolais qui vont décider prochainement. Nani torope sa pouvoir. Na yine epsa bino loko moko. Mukolo mboka wana ekozala libéré. Ba diaspora ba récupérer mboka wana na lutte combat oeza awa to yina wana Congo, to libérer Congo, to récupérer Congo. Toutes les églises, je dis bien, toutes les églises, et vous allez fermer. Toutes les églises, et vous allez fermer. Peut-être ton titre la catholique, bah armée du salut, musulman, oyo tozalaka na bango époque wana, kasi on soit tikali, toutes les églises vont être fermées. Et ensuite, tant aussi qu'on nettoyait bango l'église, to continue babar nyonso e okangama masanga abu pia bomela masanga après 10 ans. Après 10 ans, le temps que tout bon, ça m'a mukili, m'a mboka, tout son ça m'a mis en place, structuré, qu'organisé, bah bloc à Mickey, tout, pour tout ça, bon, condimoko, y a service au ça là. Ma barre et au Kanama, ma sanga bomelate, entre 5 ans, 10 ans, ma sanga na Congo, Abou, Pia. Mettez ça dans vos têtes. Tantôt, mouna, bouzo ba ya boye, hein, bouzo ba ya boye, hein. Aïe komanene. Tak donc muna. Bino bana potonyo so bokanga bamanga na bino pona fati boyoke bokende kuna na este bozo akaminduki beke bokende kokunda bozaka na ba live RNM so bozanga musala bosala na poto kona tala bino opata biso buzo bete pouvoir ezaya bandu baboyo. Ah bon? Faut bino yeso parce que je pouvoir donc le bata. Ah bon? Wololo. Ah bon, maman? Kosokola bibembe zali métier. Fatia de biloté, avec un Congolais. Ah, lingale. Mama lingale. Merci Nayo maman. Au fini biso ba nyama, ba imbwa, ba zoba. Ma bezate. Mais ezaka rappel, oui baka ke Congo ezaya ba Congolais nyonso. Le Congo appartient à tous les Congolais. Le président Oyobenga président na bino ya yo, ça dit pas Muluba, c'est le président, c'est un président de tous les Congolais. De tous les Congolais. Alors, dans le souka na awa, parce que il y a une vidéo za mulaite mais na moins to ke na 20 minutes, donc tout ça moins de 20 minutes parce que on to partager landa vidéo tina souka. Parce que ça m'a envoyé Sony. Et m'a envoyé Sony comment on a que Babylone Aboyele au 21e siècle existe encore dans un pays démocratique, pardon. Dans un pays démocratique, dans un pays soi-disant que Mboko est sambelaka loko la Congo est zati. Mais t'as la mentalité, t'as la raisonnement, yaba nyama, bosoto. Donc, yemoko nanda kunaye koure zati. Dans les colos kuna la plafond est comme un noir. Maman, alati bleu, alati naye drapeau ya France.
à la tine et drapeau, il y a France. Bleu, blanc, rouge. Il y a moi, est-ce que il y a moi et drapeau, il y a France. Maman, na Sony. Na osuka nanga awa bandeko nanga yi to partager na kopesa mbote nanga yi rapidement na Frédéric Nchumbu na Bonneville na Bosani TV nanga yi Tom Seki na Kazi na Sansé na pesi vie nanga yi Jean Badra ba mbote ebele sikozali na pesi vie ma de Sissi da Costa ba mbote Laurent Debs Dembola Charlie Lando Maître Chang Elvis Maketa na pesi Maître Oule Zoyer Bomaye, commandant Matadi, Mbote Sikozali na Soukia, en tout cas, dans la prochaine émission. Ciao, ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.